site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena ma César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mbizi, nos cimes sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake Thierry Yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokati mbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokati mbile Johnny Pelé Pastoral Bakata mbile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Mbizi la sexy Elengima Très chers internautes, car ndenge tolobaki tobandaki pa ya Roger Ngandou et puis toyé vraiment la famille biologique et à Maître Baja parce que ba rumeurs ont circulé tellement trop biso on a besoin ba rumeurs tout on a besoin tout véritable histoire vraie. Il y a famille ne va pas expliquer biso va couper sa biso le fait oh et ça dit que les lots Maître Baja Atika ma belle à Bangkok donc bonjour Nayo. Nous avons une petite soeur à Maître Baja, moi à Maître Baja et puis petite soeur à Maître Baja famille na eza bangonde ba ko expliquer biso véritable li solo bangonde ba ko lo ba solo par rapport ya ba rumeur o ezo le kanaba net na ba YouTube mambo bana bandal soit disant bana bandal ba lobi pona papa chéri véritable fait beaucoup encore na carte site na bino Congo elengi de www.congoelengi de grâce Mbizi. Bonjour Yaya. Bonjour. Toye poto ki ba rumeur sur qu'il est makasi na internet expliquer biso nanu elo nini et ça dit que le Maître Baja azana mokilité. Bon. D'ailleurs nazali mutu mona ko kolobate parce que naza très émotionné. Ngai nazali lokwa li passe Baja. Baja présente bato nyoso ba mona ba ebi to ba mona ba ali passe Maître Baja yo wala. Baja so ile loza mokilité. Baja zaki problème abokela ki mbasu na makolo et akoma ki bien akomi kolata ba catch preuve en est que akoma okena na ba concert akena concert Baja akoma ki très bien mercredi Baja zaki bien portant aketa la mwasi na botaki na hôpital aoki passe na makolo azaki na mwana ye abise na oki douleur bayo za taxi express tina ndako Koko ma komi nanda ko abina maman à se reposer a ebisi a repasser lamba olata na deuil na pourquoi et alors ba vandi 15 heures a ebisi maman nazo ka pema na ki pema izo sala ngai mama bi pema ngo ndengeni subitement a ekola na se na caro azo baluka maman lobi ah nazaka ngamo parce que bala nyoso ba petit frère nyoso ba kenaki na deuil ya fumu. Allez, quoi arrivé petite sœur à côté, à Nandaku, maman est coé, bisaye, benga ba garçon, na moni maître a bipé mes os à l'aïe. Ben comme il m'a à l'hôpital à Sebeko, tension, il y a maître Mataki Makasi, là c'est 22 18 ou bien 22 12, parce que na moment on a zala qui n'onte, na koya, na kokuta maître a zopé ma bien té. Il faut transférer dans Ngaliema. Bon, na ebalité que cause ya kufa parce que na ba na bango bokende ngala kenda ku to ça la prière. Ba ko kende bango ba ko leka ba kei ngala tikali na ko yana ndaku. Na si maman nde na moni Baja zo pema a pema bien té et puis na moni misuna comme il parle. Tout ça, les prières. Après la prière,
na bengi na hôpital parce que mon mari était là même qui na voiture na hôpital abisinga non bakotisi na soins intensifs bazana papi est mon petit frère non papi abimi libanda te alors yaye pozo ngai tozonga na hôpital par rapport to kenenda nzela tozo kende baikobenga camarade na Chimaro. Tu comprenez peut-être message en comme ndenge nini déjà banda to bango ne sont déjà côté que maître Baja Koufi babengi Chimaro mille oza puis alobi tozala nzela tozoya wa tozo côté nzela 8 décembre le col embouteillage ezalaki que Baja Koufi na boy kondimango parce que naeba kiteke ezaki aliwa Baja n'était pas souffrant azaki teke maladie o ekomema Baja na liwa n'habité Baja Koufi te to komi ko Kenya après 10 minutes petit frère mususu ayo benga tonga bengi na oki azolela abi ya Chimaro awa maître Koufi ndima kango kate abi na rolela te abi nanga yoko kate to ke tika ona ndaku to ke ngale manga bino to ke ngale manamona si réellement za Baja nde mutakufi et alors to longwe baye ko tika nga na ndaku to komi déjà vers commune na moni bato belé balongwe matanga belis bazo vers ndaku na Dibamboma. C'est par là j'ai compris que Baja nda kufi to komi na Dibamboma na moni bato belé que Baja nde mutakufi bato bazo lela maître c'est ça dengue maître Koufi. Moi je vois ça quand la film moko boye balongoli mutu moko en un clin d'œil parce que Baja sokaza malade sokaza souffrant abenganga n'importe quelle heure ils en a 3 heures ba benganga 6 heures du matin royota la Baja la petite sœur abenganga za heure nyo salobi ya mami ya kale to la libiente ya Baja mointe ce qui est mon pas azando to makasa benganga MK mika benganga MK mami Kapongo MK ya kana zo kufa yo za faux petit ndeni ngala zo kufa na pasa makolo zo mona na tenga biya ya na beli malaria na koya je ne savais pas dans la pasi makasi et alors ba rumeur otozo yo ka famille biso toza na pasi to bungisi les grands baobas de notre famille. Merci Yaya. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Est-ce que ton maître Baja Zokimba soit un beau tambola qui tambola par rumeur monsieur circulé que ils ont moko ya maître ya BCBG de asali maître Baja Bongo. Ton bokenda ko tali sa ba bisa ki bino mutu asali ki maître Baja Bongo. Ouais tout à liboso ton akenda ki ko salisa aye na ndako. Il y a des photos akanga na téléphone na yé moko. Bon. Et alors ton akendaki babimise le quoi ba fourmi ala kisinga likolone koma ki noir habita ba fourmi oyo babimise nga likolo mais babisinga muto sala ngai boye azaka bato baza ndinga na ngai baza proche Baja n'a pas cité les noms d'une personne alors ba ina biso kombote abi nanga kutu papa wana monsieur la be na ebisinga soko lingi na zongi c'est la mutu wana biloko yo dans 3 jours au Koufa, à l'obité, justice en Zambé et Sali. Ce que Baja disait, c'était ça. Bisomon nanda kuto priaka. To koti ba prière. Et le moins na likole comme na genou. Genou moi-même nazaliawa na ekokuta Baja zolela. Donc souffrant pas si elle qui est moi bimisama mi suboizate azo beta kaka na karo. Ça n'a pas si genou Baja vimbi to sali prière par la prière convaincre biso et ça na batu bazo lukaliwa na yo batu wana basaka pembeni na yo to bondele pa nzambe to binzambe biso to ebikisite to ebiyo nzambe que ta justice soit faite. Toza famille oyo papa na biso lakisa biso kisité maman na biso lakisa biso kisité toza ba famille
chrétien to priaka chaque jour nanda kuna biso prière ezalaka à partir de 15h jusqu'à 18h to sambelaka ba prière to sambela pona baja komaki bien baja komi kotambola baja n'a pas cité le nom d'une personne que c'est un tel ou un tel qui m'a fait ça non baja cita kombo mutute même biso baoyo to cita pe kombo mutute mais est-il que batwana bazala ndinga ya baja bango bayebaki bamiyebi parce que baloba celui qui se gratte a d'égal bakimaka baja bango proche na yewana bakimaki baja bazwa otala été bon est-ce que Wenge BCBG Bazoa qui vraiment charge à mettre baja pendant malade na nyonso Wenge BCBG qui charge na bango koloba pendant malade baja beli malade ya bon moi je n'habite pas la maison moi je suis chez moi à Kitambo il y a mon frère qui m'appelle seulement que non tu es naza souffrant boé c'est que je sache fille carré abandé quoi rotala la vieille kiss c'est ça bango mi balé abandé quoi rotala ceux qui soutiennent à bango ezalaki baja ko hôpital te malade ok bakoyi ba soutenir baja que atokene na hôpital tel et senga ki mbongo boy ba pesité non baja zaki na ndaku to prier baja komi bien akoma ovanda na coin voir même matango ezalaki ya fumu baja nda sali programme matanga la pendant 2 semaines ala la ka libanda ngaku na ebise baja yo oza malade habite to sala ka makambo fumu et ça l'a pas si fumu abimi mercredi baja to ketike na morgue ça me fait très mal. Toujours comprendre vraiment, à tellement émotionné, c'est la sœur à mettre Baja, pour comprendre vraiment, ils n'auront pas si Kobong, ils muto, Bovandina et Muto, Azali Makila, ils n'auront vraiment pas si tous au moi, le Loba, et pas à moi, à mettre Baja, son fils, tous le Loba et pas naïe. Quelques mots, on a battu aux Andabiso par rapport à les 10 au Loba na YouTube, ce qu'on a biso le Loba Moko. Tout d'abord, nous n'avons pas si mini. Ça m'a fait sangara makasi koloba na ibité so na banda wapi ça n'a pas si makasi na bato bazolo baba bilobela wana kino ezabo batika biso famille tozolela tout ça n'a pas si makasi batika biso tolela mutu na biso batika biso tolela papa na biso na kimia azalaki mutu ya kimia azalaki mutu so mona kotenga Beau comprendre, ils ont mon maître Baja, beau comprendre donc ils ont douleur, ma casse, Kobung, ils sont muto azali, papa na yo, muto abmiso, on a c'est na moi, ils ont tellement douleur, ma casse, vraiment, beau comprendre. Les Lobani, beaucoup Lobana Wenge, BCBG, tant que petite soeur, parce que papa chéri a péki si voir mamba poula naie, bah les canaba internet na émission nous sortait à kin a pour na kolobela marama parce que bah rumeur est circulé tellement ébélé. Lobani beaucoup bah papa chéri azaki bongo grand frère et pas à mettre Baja. Message na kope c'est pas papa chéri. Papa chéri est biso bien. Papa chéri Baja bandi bomwana. Wenge kabwani. Biso ndaku na biso. Lokwa Baja zaki na BCBG. Ezaki conflit ayebi papa chéri le kon. Ayebi yango bien. Ezaki conflit. Baja mi pesa na BCBG. Biso toza famille Baja. Toza touché batwana bazoloba. Baka c'était Baja na douleur koleka biso. Et matane koleka. Biso ne toza na passe. Baja tiki bana. Et en plus, il y a un bébé de 4 jours, 5 jours. Oh Baja tiki, il faut qu'on nourrit. Bao amitié akendara classe. Kotangi sabana. Na Kinshasa, on a privé. En plus, ils sont trop cher. Que Barumeur Nyoso Yo qui papa chéri. Ce n'est pas la famille de Baja. Ce n'est pas la famille Kapongo. Au Baja, auteur,
ya bamakambo nyonso wana badire nyonso wana biso kutu tozali étonné nga lobi comment papa chéri baja kufi papa chéri opesa maman mbote te papa chéri chaque fois bokutani comment maman boye mais tokamwe or azoyoka azomona bamakambo azokoma par-ci par-là biso toyebi eloko wana te toza na pasi tolingi tolela ndeko na biso bien tokende tina dernière demeure na ye bien toza na problème na wenge te soki tolobi lelo toza na problème na wenge baja fait combien d'années à wenge baja sali presque plus ou moins 18 ans avant que Célé ne naisse. Célé lelo akokisi quel âge bana baja nyonso aboti bango na wenge baja arne kofutela na limité il payait les loyers c'est grâce à JP parce qu'il travaillait là-bas azozwa mbongo azofuta ndako Célé est diplômé l'argent que papa nando futa minerva nando kozwa ngo wapi na musala ndé kosala que lelo tozala ingrat envers JB éviter hein papa chéri ebinga bien papa chéri tozala nem tu na konsi tayebi biso nyonso et que ce qui bayebi si et que ayoki bato balobi bilobela balobi lobi na bango baloba na bango bayinkoloba weza pe ko salir famille na biso parce que si baja était vivant et que ça mutu mususu nda kufi mutu mota nga fungola munoko na loba parce que baja bandal mutu so yebi baja. Mon frère est très colérique. Soka silique à silique. Mais famille to ebelo ko anate to ebilika mon côté que na ba rumeur onyo so ezobima na ba YouTube. Notre grand frère est en Angola. Elle est très déçu. Siko muto azana pasi azwa ton na ya ko koma ba n'importe quoi. C'est pas ça. Tozala mawa bato ambalo bateke bango bazala mawa koleka biso mutu ana kozala mawa te mettre ande ko sunganga oui mais biso siko famille o atiki charge belé bana bazali moi si azali mais c'est déplorable famille to ebelo ko ana te c'est faux et archi faux famille to lobite que to robeta JB Fikare était ici. Nous avons menacé Fikara, elle a quitté le jeudi. Fikara qui a sa maman beauté. Séguin, na Kibens, Bazaki na mort. Qui les a menacés? Personne. Pourquoi tu as menacé JB pour Aïa? Kosal, ceux qui kotala, Moutounaya Kouf. Baja Bundi trop na Wenge. D'accord, qu'on rappelle, on te battu Bayebi histoire à Wenge. Bayebi. Ba loba wana, Bayebi histoire à Wenge te. Baja bunda bitumba biso ndaku na biso bunda bitumba ya wenge mais bazo lobana tant pis pour eux c'est pas la famille de Baja c'est pas la famille Kapongo toza ba il est traité toza ba intellectuel to ko loba n'importe quoi te même si nous parlons Baja n'est plus attends gangi lelo ti combien de jours Baja on a ressuscité te à sakei elonga ngena loba yango wana to kapema liloba moko pa ya mwana maître Baja aloba liloba moko pa ya papa chéri oza bongo lokola papa na ye parce que ya moni na kobotama tina kokola lelo aloba liloba moko pa ya papa chéri oza bongo grand frère ya papa na ye papa chéri moto pas non l'homme qui a mis le dans coco l'homme qui a sucré la banane ezanga Célé moto to mesana mingi so moninga petinde na pechokolia Ana mingi le bate pasi kaka yaka to koyamba yo nde to mesana toujours koyamba yo na ndako o bato bazolo ba ke non soko yeba ko menacer yo parce que mona ki ate longi moko que non eza ya famille Kapongo oyo biso to na problème na te to koyamba yo likambo eza na ngopete yaka to solola na ndako yaka to lela Baja yo moko benga ka ebende na yo bende lali tous appellent le bamoko ya petite soeur le sous ya maître Baja le bamoko pas papa chéri pour comprendre vraiment ils aura pas si ça l'aura pas le bamoko ya petite soeur maître Baja et pas papa chéri
Dans le bakaka, c'est que papa chéri, la famille Kapongo, ils ont un problème na oté. O eleki et c'est leki. Biso to zana tante éducation to soit to le bamabe pona yo. Tout on se na iba concert, au moni gate, ceux qui sanga mabo pambate. O le ba gate bo na nda ku bino boza batu moko na ko pesa bino bongo na biso ba tuté. Bando pesa biso valeur wana. Yango biso to lobi to zela kayo. Biso to ndo kama ko to papa chéri azo yate, alors que les gens disent le bamaki. Et ça biso te. Biso le famille to lobi eza biso te yaka bana na obazali bébé na opé 5 jours azali la précieuse mon maître baja asungi kutute amemi peut-être 2 fois mon a besoin affection na yo ana besoin soutien na yo yaka to yamba yo maboko polele tout ça de cœur avec toi tout l'ensemble avec le Wenge BCBG et ça biso bien merci. Grand tour toko ka programme ya matanga maître baja de kobimakan et beaucoup kundakan programme pour na ba nyonso bazo landa biso ba ozana besoin ko assister na matanga ya maître baja particulièrement bana nyonso ya Wenge. Quand je dis Wenge en général ozana besoin ko assister na matanga maître baja. Programme comme tel non to salité parce que ba papa mususu ba yebi na luté famille papa ezali famille maman ezali biso pe bana tozali bande kwa baja tozali ce soir toza un programme ko fo biso nyonso tokutana tosala programme pour na ba obsèque ya baja jour ya lever du corps na enterrement ceux qui tosali programme batu bazali ba o ba koya toke ba ko collection na ba chaîne pour communiquer koleka mutinyo sa koyo kango pour le programme à mettre baja notre sali programme tebiso famille faut se réunir ce soir. Merci beaucoup donc bana partout boyo qui donc le dit à famille véritable histoire boyo qui en famille donc maître baja famille à maître baja parce un problème mon côté na famille ba BCBG donc papa chéri famille à maître baja bazo zelayo ba musicien tu ya BCBG porte ça vraiment à kofungoma pour na bino et biso Congo et lengi te souhaiter bino mes condoléances on est de cœur avec vous donc tokoya 10 jours programme Kobima et tokende jusqu'au dernier demeure ya maître baja donc mes condoléances la famille ba BCBG. Merci pour l'interview accordé Bisso, merci vraiment beaucoup, merci beaucoup. Bisso te remercier Bino donc on est de cœur avec vous. Merci. Merci.